Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino sote ba ebolinga ka maman Elia Nit. Na pesi na ba mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bandeko nanga, est-ce que ba malamu boni ba santé? Nalinga toujours ko ba bandeko nanga soki baza bien parce que kolala kolamuka eza habitude te. Tango tolala tolamuka ka tolamuka te poto lingo lamuka. Nzambe nde mutala musaka biso na ba tango nyoso te ba na kumisa nzambe. Te ba kana kopesa nzambe merci parce que o ba tiki biso toliki bango ne lokote soki toza bomo eza kaka likambo ya ngolo. Merci mingi na biso to bolinga maman Elia Nitu o bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka maman Elia Nitu o bo sepelaka na émission ya maman Elia Nitu. Nous avons bino toujours que na émission nga ala préparer nous pour le mariage ezala pona ko bebisa te ka Césarande pona ko bungisa. Yango to ko sola mo muke boye bo bino maman Elia Nitu na zaka mingi na ba émission conseil na saka mingi ba émission nga culinaire ala zaka mingi na ba télé réalité du vrai du vécu du quotidien ngo le ka mingi awa na kati ya Elia Nitu TV ba o ba yebinga ba yebi ndenge ni chaîne nga e fonctionnaka. Alors ndeko sezamba na liboso ki o yebinga ite na kosenga na o s'abonner na Elia Nitu TV. Après avoir s'abonner, activer la cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission mo est que kota na chaîne na biso o ko kotala ko komona ce qui peut tali émission qui se pelisio ko hésiter te pona ko partager pe na bande ko mosusu. Et pour ceux qui peuvent de ko kuta na émission o tali ko bossa na te ko liker na ko commenter ko liker boy bezaka o cheka mo musapi bolek ce qui o liker to pe o aimer émission so poser na commentaire à kocha ou bien poser une question ko poser ko hésiter te ke na ba commentaire poser question na yo to comment loko yo linginga na ko na kotanga so na moni eza bien na tiki so na moni ko na ya mabe na effacer na ba vérité so que za ngo ya mabe na effacer na nga so na moni eza bien na tiki so na moni ki ezelo mona ko répondre na ko répondre so na moni pe ke mériter na ngo réponse te na répondre na ngai pété so ki to na ko sala émission na ko répondre question na yo te loko no mo bona mona ki ngo na commentaire na ko répondre directement na émission lelo to ko sola boye eza na bande ko eza ndeko moko abenga to ko sola mingi vraiment makambo ya mabala o penza eza na kati ya bandako ya mabala yango nde to so na bino na ko so na bandeko na nga basi na ko so pe na bandeko ya mibali nde na bisa bino que je suis votre deuxième maman Elia Nitu la reine mère appelez-moi Kimeki Kaka likona mbo bakisi maman Nitu beton eloko tozo solola mingi makambo o ezalaka na kati ya ndako ya libala na kati ya ndako ya libala ndenge ba mikolo to yebi baloba ke ndako lala te place etangaka oyebi te elekisi ke soko ozana bato wana te ovandaka na ndako na bango te moye ba makambo lekana na ndako na bango ezate surtout na kambo lekana kati ya chambre bokozala ndako moko na bato bovandaka ndako moko mais makambo lekana kati ya chambre moye bato bozala ba ndako moko pe baye bango ezate sauf kake soki yo moko kolo makambo obimisi makambo no na libanda wana nde makambo na yo ya kati ya chambre ekoyebana mais soko bimisi yango te moyen makambo na kati ya chambre eyebana na libanda eza te naye kosolola boye na bandeko nanga bozotalanga ba oyo boza na kati ya bacouple mpo eza likambo eza na kati ya couple yango nde likambo oyo tokosolola makambo oyo eza na kati ba couple bandeko bozotalanga bandeko basi bandeko mibali toyebaka ndenge nini ya kobatela monoko na biso toyebaka ndenge nini so toza na likambo il faut ko dialoguer mwasi na mobali lelo eza férié lelo nde toza boye eza le 1er avril ndenge toza boye mokola férié ya boye lelo ezali lundi Pâques bovandi mwasi na mobali bosololaka bato balinganaka basololaka ezaka kaka mpona bacouple te ezaka te mpo mwasi na mobali boso même na kati ya amitié so na amitié eza eloko moko eza kobwa te bovanda bosolola baami bacamarade bavandaka bazosolola il faut kosololaka mpo na kati ya kosolola nde etindaka bato bosanini bobongisa makambo bozomonaka eza mabe parce que soki boza na dialogue te boza na communication te moye boyeba makambo eza ya mabe ou eza ko déranger moninga ezati il faut ko dialoguer eza très important et likambo moko ebimi libanda ya couple moko couple wana kutu nde tozoloba boye couple yango ndeko mobali kutu aza suna bomoi te ndeko mobali asa tikine mokilo asa kie na ye déjà mais lokola couple na bango ezeki na bamakambo ebele lelo koswana lobi kobunda lobi mobali mwasi kobokela mobali biloko libanda lobi koyoka na mobali kozonga soki basololi mobali azongi na ndako soki baswani mwasi azwi biloko abwaki libanda basololi mobali azongi na ndako ainsi de suite tina mwasi aye kozwa pe mobali mosusu
pendant que mobali aki na bon moi mwasi azwi mpe mobali na ye mosusu bakomi kovivre mpe na mobali wana mosusu baboti mpe na mwana mpe mwana mpe amona miso bato ke baboti mpe mwana me lokola liwe ekutana ndeko na biso oyo mobali ndeko mobali akufi bato ndiko kondane mwasi ke ayo oza mwasi mabeya oza mwasi malamu te tala ndenge onyokoli mobali na yo tala ndenge onyokoli mobali konyokola mobali elekaki kofinga mobali elekaki kolekisa mobali bambanda elekaki koboka mobali biloko libanda elekaki tala lelo mobali oyo asupporte te makambo oyo ozosala mobali azomona makambo nyonso ozosala mobali asupporte yango lisusu te tala lelo mobali atikaka biso te mobali atiki biso akei mokili etelemeli yo tala mokili ndenge etelemeli yo mokili ebi ozalaki mwasi mabe obandeki otrompe mobali tromperie yango obongaka ata otrompe bamoni te me oyo yo boti tina mwana mokili emoni ke oboti na mwana na mobali mosusu bapasi wana moto esali nini ekoti mobali na motema eronge motema na ye esali ye pasi epesi mobali na yo baattention epesi mobali na yo maladi ya estomac epesi mobali bamaladi ya ndenge na ndenge tala lelo oyo emei mobali na liwa mobali akufi mobali akei tala mokili nde epesi manduki tala mokili ndenge etelemeli yo tala mokili ndenge elingi esusu te okomi lokola mwasi ya ndumba oyo bayaki kofunda ye epai ya Yesu Masiya ke mokonzi tala mwasi ya ndumba oyo tokangi ya flagrant délit bazosala makambo asali te yango tomemi awa epai na yo osambisa ye me Yesu lokola azaki Yesu ayebi ke biso nyonso toya bato masumu ayebi ke biso nyonso toya bato mabe Yesu alobaki boye alobaki te ke nani oyo nano asalaki ndumba te abamba mwasi oyo libanga parce que mwasi oyo bayaki kofunda ye mpo asalaki ekoboki ndumba yango nde likambo mpenza bayaki kofundela ye mpa Kriste me Kriste na sagesse na ye ayebaki ke na kati ya bato bazali eya mpe na bato baza bien oyo basali mpe kindumba te lokola mwasi oyo me malgré basali kindumba te baza mpe na masumu mosusu oyo basali koleka kutu ya mwasi oyo ntango mosusu kati na bango eza na oyo mpe baboma bato me Jésus alobaki kaka nini oyo nano asala lisumu te azwa libanga abamba na mwasi oyo bato baki deja na mabanga na bango na maboko mpo balapideki ntango bayaki bato basali nini babandi kaka moko akitisi libanga apupoli maboko akei akitisi libanga apupoli maboko akei akitisi libanga apupoli maboko akei pourquoi parce que moto nyonso kati na ye na conscience ayebaki ke te nde na ana amosumuki nde naza ana moto ya masumu ndenge naza ana asalaka mabe me oyo yanga mabe emonani na miso ya bato te mabe ya mwasi oyo moto emonani na miso ya bato me nakobambe libanga te mpo naza mosumuki makambo ebimi en plein air siko ndeko ya mwasi mpe lokola yaki na mobali baboti deja bana me ntango azwi mobali mosusu abotisi mpe mwana nde esika mokili emoniki ete ye atrompaki mobali ake kobima na mobali mosusu baboti ne mwana sikoyo ndeko amoni tellement baakisation eleki ye kilo ndeko amoni mafinga eleki condamnation eleki amoi mokili ezokondane nga boye mpo na nini mokili etelemeli nga boye mokili ezofinga nga boye nana likambo elekaka na kati ya chambre esika tozalaka ya bato mibale likambo elekaka na chambre tozalaka biso mibale ngaka na mobali likambo fona bimisa yango na miso ya bato bayoka likambo oyo mpo basala nini batika kojuge ngai me lokola babake basambaka na mowei te moto asakei boya kopose question ndenge nini ke tala yo kutu mpe bafundi yo balobi ke ozalaki boye lokola moto aza susu te moya kopose question eza te etikali bato bazotala eske ndeko mwasi oyo likambo alobi eza ya solo to eza ya lokuta likambo ndeko mwasi oyo alobi abi te bozobambanga mabanga mokili mwemba botelemeli ngai boza kofinga nga boza koloba nyonso bolingi koloba na ngai nayebisa bino kake ndenge nazaki na mobali na nga bongo ndenge tovandaki apoza ava kobota bana tobotaki mobali na nga bonzoto na ye bokufaki nzoto ya mibali oyo tobengaka 3e pied oyo tobengaka lokolo ya misato to mpe bopilikini bwa bokundu bwa nzoto linyoko ya tembo etelema na ba 4h-5h oyo nzambe apesa epai ya mibali abiki nzoto mobali ebande kotelema lisusu te nzoto mobali ebande kosala lisusu te nzoto ya mobali ekufaki alors
lokola nga naza nano jeune na mai na makila na nzoto ntango na moki nzoto ya mobali ekufi nzoto ya mobali eyotelema lisusu te lokola nana na baposa ya nzoto naza nano jeune baposa ya nzoto ezali nga nano ebele yango wana nasalaki nini namonaki ke mobali abima akende nabengana mobali akende na ye pour que nga natikala na liberté nozwa nanga mobali nanga mosusu tovanda tobanda kosala vie na yango ntango nazwi mobali mosusu tobandi kosala vie nazwi zemi mobali wana mpe alingaki nabotela ye mpe mwana ntango nazwi zemi naboteli mpe mobali nanga wana mwana me ntango naboteli mwana nazwi zemi ndenge wana mobali wana azalaki na liboso na yebiki nzoto ebanda kosala lisusu te kotakendaki azalaki na badifficulté lokola azalaki na badifficulté moyen kosala ezalaki te azalaki na esika kovanda te pasi elekelaki ye mingi lokola mpe nazalaki na bana nde na ndako natali bona akibota mpe mwana mosusu bana nde mpe bazali aya awa akoservi nga comme babysitter abanda otika ata bana na classe abanda koedenga voilà la raison pour laquelle ndeko mwasi azongisaki mobali na ndako mpo aede ye na batashe ménagère aede ye akenda kotika bana na classe azala wana mpona kosalisa me ye motema ezaki lisusu te parce que sa azoki mobali mosusu baboti mpe mwana oyo mokili emoniki ete mwana mwasi oyo aboti na mobali mosusu lokola teni bato baakize na ndenge ya kindumba asali kindumba na ndako ya libala ezalaki boye ekitaki mati babami babanga trop motema ekrake motema ekoki te ndeko alobi sikoyo verité abi te botika kokondane ngai na trompaki ete pandaki nzoto nde ezalaki kotelema ntango nzoto nde elali ezotelema lisusu te ngai na mai na makila na nzoto yango na ngai nazoki na ngai mobali mosusu babi bongo nzoto yango ezotelema biwi ntango nanu nzoto ezalaki makasi ezalaki malamu toboti bana ya solo me ntango maladi ekomi kotungisa mobali maladi ekotie na nzoto ebomi ye bopilikiliki bwa bokundu bwa nzoto ebomi nzoto na ye ya kimobali ezalaki so kotelema te ata posi ata mwa moke boye babi eza kosala su te nyonso elalaki pongi ezotelema susu te abi soki tembe rapport oyo napesa meme na baninga na ye aza na bakamarade na ye oyo babandeki koyoka na malamu oyo namonaki kokaki koyebisa bango likambo nayebisa mpe na bakamarade ndenge antuka ndenge naza na bokondane ngai te ndeko na bino ya mobali atelema aso te bopilikiliki bwa bokundu esaka so te troisième pied na ye esaka so te lokolo ne oyo ya misato esalaka so te atelema aliso te ndenge atelema aliso te nakoki kokontinue kovanda na ye kaka boye te ngai naza na baposa na nzoto na nano jeune yango wana nasali nini nazwi mobali nanga mosusu na ndenge naboti na mobali nanga mosusu boye eya teke na trompe ye te lokola ye nzoto esala susu te yango wana na deside nazwa mobali nanga mosusu yango wana nayebisaki ke ata oza na ndako ovanda na ndako soki mobali nanga ye kotala mwana koloba eloko te mpo aza na droit aya kotala mwana ye so mobali aye kotala mwana ye yo koloba eloko te yo ovandi awa ovandi kaka na nsima bana ovandeli na nsima bana omonaka bana na yo otalaka bana na yo okenda kotika bana na classe bana na yo bamonaka yo bovanda na bana mpo oza mpe na esika kovanda te vi mpe eza malamu te so ozalaki na esika na kovanda vi no ezalaki bien na ngai nazongiso mpa na ngai te na ngai ke na tikome nazongisi yo mposa nini oya kotala bana alors ndeko mobali akomaki atala na bana oyo aboti na oyo mwasi aboteli ye parceke na mwasi bana bana misato na oyo mpe mwasi asali nini aboteli ye bakomi bana ekomi 4 sikoyo ndeko mobali problème na ye ezaki mokili ekomonanga ndeni bandeko mokili elobaka kaka mokili ebambaka bato mabanga mokili elobaka kaka sikoyo ndeko mobali amonaki abi mokili oyo ekoloba nini mokili oyo bakoseka ngai bakoloba nini mokili nakoloba nini na miso ya bato bamona mpenzaki ngai na mobali engamba mobali mbinga mobali boye na mpe na libumu monene sikoyo bamonaki mwasi na nga aboti na mobali mosusu pandaki toza na ye eza humiliation et surtout mobali azongi so na kati ya ndako oyo bazalaki na mwasi eyaki bapasi ya motema zala tungisa ndeko mobali yango wana soki nakoki koloba nakoloba boye bandeko na nga na vi oyo kovivre mpo na bato te ena babala mosusu evandi kaka mpo na miso ya bato ke atovandaka bato monge tobalana nzoka kati mwasi amonaka pasi makasi to mpe na kati mobali amonaka pasi makasi me lokola bato babiki toa mwasi na mobali lokola bato babiki tobalana deja tovanda kaka
biso na mnoko mboka na biso baluba balobaka lusa lutululela jikenga. Lusa lutululela jikenga. Elakisi mawa ebotaka pasi. Soki yo muto mo kelika mona ko sela ngo mawa te mozo sala ka pona mokili mona kaka naza muto mawa naza muto malamu ekobotela yo pasi. Ndenge ndeko mwasi mobali akufi akei me ye tikali na pasi bato mokili ndenge baza ko juger ba même mabanga amoni ke sekele oyo ya bozito trop ya kilo na bomba ngo soutena sa nini na bimisa ayeko bimisa likambo eza koleka na kati ya chambre ako bimisa te. Mais mobali babote ki ne mwana azalaki na yo courant ya likambo ke te Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Mwasi mobali na telema soute nzoto nesa la susute yango mwasi asa nini mwasi alingi ngai yango la mingi na bandeko na biso pe ya mibali soki bosi bokabwani na mwasi ata pe na bandeko basi soki bovandi na mobali bosali séparation mo ya matata to divorce mo boya matata soki bokabwani bokabwana libela bozonga na lisusu te boka bwana na bino libela botala mokili te mokili ekoloba lundi mardi buzz sala combien de jours 3 jours bomoni ba buzz ndenge yaka buzz sala 3 jours premier jour deuxième troisième buzz kufaka te buzz kufaka nango tozalaki awati matanga ya ndeko na biso pe ya sonam Janify bato nyonso batelemeli be mission sur Janify. Batu nyonso Jani. En tout cas, Jani a kufa depuis le 11 mars. Le 1er avril. Dès le 30 avril, dans le 1er, au Canada, la moni, bah, émission sur et Kitty. Et Kitty, pourquoi? Peniel, Kalambay, yé pas yesikuyo, na matière mousous. Aye kopé sa matière, ya mobile na ye Kalambay. Mike Kalambay. Siko eloko oyo matière oyo ya Mike Kalambay sani ni ebomi sikoyo matière ya Janify réseaux sociaux qui na ndenge wana. Oya Jani kuto umeni parce que makila ki star esali makasi. Mais buzz ça na ka mikolomi sato. 3 jours esila kanango. Okufa na yote. Ata bacho wana na tapi. Ata babandiko fingo matin midi soir. Eloko kitoko sa malamu ezandeni soko yoki deja babengi ke ba osala mission mona kombo na yo chano ba koto na matoi kotala te koyoka te komona te lia fufu lala 3 jours se koki esili nango bato YouTube asali ka musala bango ha esili rakate esili nango komi bomate
Ko vivre pour la bato mokili te, pour ba ko finga nga, pour ba ko lobala nga boy, pour ba te vie ta vie. À chacun sa vie hein. Ba ma pasa ba bota maka mukolo moko, mais ba kufa ka mukolo moko te. Mutu na mutu kana mukolo na ko kufa. Ko nyoko la motema no te po mokili ko loba. Non. Ceux qui moi na mobile bosi bokabwani. Et que bokabwani relation na bino bokabwani ne moi matata mingi. Kozonga souci mate. Ceux qui mobile ozongi sima soit tu kufi soit moi si akufi. Wa za makasi te muto osani muto kokende. Ceux qui muto so changer vie, aussi aux décision ya vie, o changer vie na yo kei. Kanga motema premier jour batu bakoloba, un mois bakoloba. 3 mois, une année, deuxième année, babosani na ba. Comment la bossa na anoki? Babosani na bango. Ba changer, ba passer na autre chose. Ndeko, moi ça le bibo telemeli nga pe mingi. Bo fini nga pe mingi. Mais ngai na tromper mobile ita. Nga mobile lokola miso te banda su te nzote banda osa so banda ko telemate. Yango nga na zu mobile mosusu. Mais le kambo ya quelqu'un qui secret. Ya bango mibale. Mabimi sango pona nini? Ba accusation eleki. Kwa accuser ndeko koloba mingi pona ye ko sabo pona yango ya ko bimisa sekele wana libanda. Sikoyo malgré ndeko ça na bomo été. Mais salika mabe na matoi ko kaka ke azaki mobali mbinga me banda ko telema lisute eloko ne dérange bana mbali makazi. Mobali so telemate mais ça problème. Ya lo ko pe basi bele bazaka ye mbali nanga kutu eloko ne temaka papa makangu pana ngamo telemate yondo za mosa ndako eloko ya mbali na yo nzota mobali fete mapona yo eko ke telema na makangu te fete maka pona yo momwasi na ye ce que zo telemate na ndako telema libanda ce que ça ne va pas il faut lingo yeba voilà pourquoi place on a bino qui dialogue ko ba ko dialoguer na kati ndako libala ce que mon ke mobali na yo tongo etani alali 4 ans baninga ba telemaka alali 23 ans baninga ba kenda na mbeto otutie moi libele alali c'est qu'il y a un souci bo vanda bo solo là papa ndenge ni yo na 4 ans telemate na 5 ans telemate minu le côté yi pa fungule motema ko telemate musozaka na ba souci ya musomo na mobali ya telemate po ana ba souci na kati na ye le quoi ça ba souci donc ba souci wana elongoli posa ya nzoto et le quoi moi c'est moi frigide ndenge nini et aka tete lo bako mbele batele makate mais ndemo pela moi c'est ce qui moi ça frigide et ça que moi c'est pas zote mate pour moi c'est pas tele maka côté on a tout comme moi sans tabou tant comme ko moi ça frigide la qu'est-ce que moi ça zote tele mate asuna ba sensation te asuna ba posa ya nzoto te posa nzoto on est ko tele mate asuna ba posa nzoto te moi c'est pas tele maka ndemo ba tele maka ndenge pe moi ça tele maka tant moi ça comme frigide ba problème na mutu so moi ça ba problème na mutu eza ko tungisa ye ana ba souci a hôtel mali souté aba no mona penza moni penza mobali penza tele penza mais ye le côté ezo ba sensation sur kimi na nzoto la dia ba problème et appelle quoi mobile so ça na ba problème ebele na mutu moyen nzoto na e sala e nyoloka ezate yango foko vanda ko solola mwasi na mobali dialogue place nzo ba ke dialogue yango wana place ba ko solola bo solola ce qui t'a mususu biso to linga komona ba psychologue te mapenda biso bato mwendo okoyebisa mobali noke ma papa makambo zo koyebisa ngai te lukata psychologue moko solola na ye sala ta thérapie moko boye okoki koede ye na ndenge wana soki akoka koyebisa yo te so amoni médecin akoki koexplike ye ke talanga kananga talanga naza boye basolola parce que kobomba makambo na motema eza mabe makasi soki moto ozobomba makambo na motema no tondisi yango na makambo nde place bato basaka ba crise nde bato babelaka ba estomac nde bato bakomaka na ba tension komi kotungisa mutu mpona nini makambo telme etondi ye makambo eza mingi na kati ya motema azokoka koloba yango te azokoka kobimisa yango te avandi azokoronge motema na ye ye bomonaka moto akomi kobela ta mosu moto abi makambo ya kati na ye te kolaka kolamuka boye susi telme eleki ekati ye mosisa motu oyo akawa moto asali AVC mpona nini makambo eleki na motema akokoloba yango te yango bato fo koyeba kosololaka dialogue ya très important il faut koyeba kodialogue koyeba kosolola même na kati ya famille na bana ba parents il faut koyeba kodialogue pe na bana kosololaka na bana mama vandisa bana bosololaka papa vandisa bana bosololaka na kati ya famille un dimanche autour d'une table bovandi boza kosolola na kati ya libote c'est important même na amitié
kozaka mutabi yoka yoka te na yoki luka overfier même na amitié bo ba camarade tango yoki likambo kozwaka position to coin na yo te linga oyeba nanu likambo ekomi boye pona nini euti wapi parce que likambo nyonso tozaka na source na moko boye likambo euti wapi poni to komi na froideur poni to pesa na sumote te 3 fois par semaine to bana pesa na mbote luka solola na ndeko na yo solola na camarade na yo solola na ami na yo solola na mwana mama na bino solola na mwana papa na bino solola pe na bana poni likambo ekomi boye ki espère likambo ekomi boye po so moke tena benda na kakobe mais moi yebi raison parce que ça na bato akangeli okanda na motema oyebi muto akanga akanda souffre makasi koleka muto bakangeli kanda okokozala yo za problème na moninga yebite yo kangeli kanda na motema mais yo muto souffri po chekanda na motema mais ye muto bakangeli kanda abi alors bisanenga soutenir te ponya zika etel na ngonga ete mais muto azana kanda nde muto nyoka mayanga bakakengai na zaka muto kanda te yabo mwana sikaka ngaso asina 12 5 na bosse na ngai po motema na nga ya sanduka ba problème te na ko comme c'était motema na nga na ekota kota makamaka te na ko nuna no avant l'âge pardon te poza ba tu mususu ba anunika ko ba problème que c'est que nuna ala na 40 ans makolo comme na 60 ans ko ba problème faut ko eba ka kubungisa motema faut yeba kubungisa motema faut kubatela motema sekele onde ko bomba ke mobala banda hotele mate babuma ke ngo bango mibale mais mobali akoma ko bimana mo amoso ndebe ke nga zuna nga moso po mobali na ndako ate masute papa so mono hotele masute kozonga zuna ndako amosi te kozonga no lisute papa so kende na yo kaka soko liboso ngana kana mwasi linga place yo zali mwasi ngaya kata pa yo zali me kozonga so pa na ete pona nini koyoka na ko mona ndenge moko te ozoka ke moni mo mibali balinga kate so akabwa na mwasi ayoka ta mwasana na sango kakoma na mobali mususu bon moi te papa mbela sharufa pa son âme Teo amon po monaki abimanda bazolinga ye wana yete po monaki po mibali balinga bongo te mibali linga kaso akabona mwasi fatula mwasi fa na kubondela ye mwasi afuka mela ye bazongana mais ce qui mwasi amweke ngali balo na vanda sote place on a kokasute ce qui moi ça qui aza ko rayonner na ye moi ça zo bima kitoko po ezana mabala mususu moi ça bali bakaboni moi ça komikitoko makasi siko so mobala azotala bongo motema ezozika pona nini po mobala linga so bakabona moi fa beba moi ça bete là bana moni sans moi il ne peut pas vivre mais bali balinga bongo eza nature na bango bazaka bongo bala linga ake mwasi amona pasi po ya sepela mais so mona mwasi amona pasi te mobali ya sepela bongo te mobali linga ata bakabona mwasi na zo mobali mususu balinga ngo te balinga na bango te siko na comprendre te balinga te po ani bozaki ni mwasi na mobali bokabwane chacun est libre de refaire sa vie mais mibali ba sepela na ngo te po baza ba égoïste balinga bongo te ndeko mobali so kabwane na mwasi osoki kende ka libela soko muno koza bolingo bozonga na mwasi wana kozonga na ndako wana te linga yo za na ndako mwasi ne abanda ko ya epana yo po misu soki ezomona jalousie bakza après l'amour c'est la haine bolingo 6 na kata motema moto koma kande haine so bolingo 6 le koma ka haine et surtout mobali ana passe komona ke nzoto ezotelemate moi c'est na mutu muso bete biloko quelle souffrance morale souffrance ya torture moko morale et puis ya kozala ka te ke de bo bete biloko na mutu muso se boti pe na mboma fruit d'amour bébé mais on va le komela te pona nini pona bolingo po mobali soko azana bolingo yango wana a moi ke mobali yango za su bolingo ezate ce qui a une bolingo te ça va mais ce qui bolingo kati nezali mama yake na mama et simbate
alors pour la kosukisa bandeko na ngai ndeko mobali ozotala nga soki ozomona nzoto no yaki mobali eza susu kofonctionne malamu te eza susu malamu te mona monganga kende komona bamédecin oyo baza spécialisé to na poto bato na bato bana spécialité na bango mona médecin aza spécialisé na makambo ya sexe basexologue bango kende komona ye solola na ye expliquer ndenge nini ozoyoka zwa traitement mindele basala viagra po ane po mobali sozo teza kolimamela mwa viagra telemati zwa traitement na yo soko kopartage na mwasi te kende luka psychologue expliquer situation na yo ketalanga boye oexpliquer bo bandi kosolo bandi kosana ba séance bo bandi bino kosolo mona ke ça va passer koleka bien boye bapeke basi balingana bango pete ke mobali aosanini aotelema te obosana yango te ke basi alinga te mbala ya mwasi yango mbali fasa aotelema mpo ya sepela soki te basi mpe balingaka bongo te mwasi akozala ne frigide mobali okoyeba te mpo mwasi na lokuta na mbeto mobali okoyeba nango te soki alingi oyeba te okoyeba te amweka alingi oyeba mais soki alingi oyeba te okoyeba te mpo kote mbeto mwasi ayebi ndenge akokosa o bien mais bino mibali moyo okosela te parce que bino mpenza AVC po mobali so nzoto nibeti AVC eyemonana te ke nzoto ebeti AVC mais mwasi eyebana kote nini eyebana te mais mobali so nzoto ebeti AVC eyemonaki ebeti AVC alors ndeko na nga so nzoto ebeti AVC ndenge wana kende koluka baspécialiste batraite yo bapesa yo kisi ya malamu po bopiliki bokundu bwa nzoto bosala nini bozonga bozala bien na molongani na yo siko tokokondane ndeko ya mwasi ndenge abimisi secret ke mobali banda otelema suku te tokondane te pourquoi parce que amoni ke vérité oyo nabombaki nabimisa kaka mais ata bimisi yango condamnation eza kala makambo ebele ata bimisi lokola mobali aza suku te moto akopose so mobali question ke mwasi na olobi boye eske eza ya solo eza masusu te tozwa kaka mayele na makambo nyonso elekaka na saa moi ça n'arrive pas qu'aux autres kozwa kaka mayele na makambo nyonso elekaka na saa moi koba moto likambo ekomela moto bazwa kaka mayele bandeko mibali soko omoni keki mobali te na yo ezosala susu te mona monganga zwa traitement olie otikala wana ekufa libela soki mwasi azwi mobali mosusu abandi obeta magonda na ye na mobali mosusu abandi osala makambo na mobali ne mosusu yo nyoka bamoralement emongo na liwa te liwa eza mpona motu nyonso malamu moto akufa na mikolo nzambe asepelaki kakufa me moto akufa te mpo liwa na ye eza précipité mpona zuwa mpona boye aza amateur ya koyoka ayoka mpona lelo tosuki wana soki otala émission omoniki osepelisi yo omoniki koédike moto oki koaporte moi un plus kohésite te opartage yango oza mpe na mposa soya mama eli ya nito komiti mosante nimero na nga telefone eza wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalusa kumuna. Nzamba nubeshane bana betu. Bosu boka mataba bizu. Bye bye.